Tobungisi élément moko ya makasi na mboka na biso vraiment eza mawa eza pasi parce que Delta Force aza n'importe qui te parce que azalaki acteur oyo azalaki complet abandé ko jouer parce que même sur otali na makambo etali ba polémique o Delta Force asalaki boye alobaki boye atongaki boye Delta Force azalaki vraiment na babiloko wana te. Et comme c'est bizarre parce que azaki na tournage. Après tournage azongaki na ependaku malamu mais après ayo ko sala malaise. Donc malaise wana nde emimaki ye na liwa. Patriarche Vincent Makela alobaka boyi. Quand on a posé question d'émission wana alobaka boyi alobi nzamba la kisinga ke ba comédien après ça ka délai. Après ça ka délai ke nzamba la kisinga ke 10 comédiens ba kokufa ba rolandana. Mais tout le monde va couper un nombre peut pas dépasser peut pas tout combattre dans recouffa et ça dit à quoi na monaka ba artiste na biso comédien ba bunga même sujet na bango ya saela toza na Congo wa toyebi ba artiste comédien o bazalaka to tozalaka ba na métier le comédien a commis a commis au monde a commis le roi a musicien porte-parole il y a un musicien oui toi et bien comédien différent c'est ça là ba musicien ba tout le monde ba lingi ba polémique ba lingi ba bilo mo ba banga ba bilo mo to no mona oh et banda kala mais ba comédien ba koti vraiment na au monde comédien le autre biso to ba comédien ba tamaboke ba comédien mingi na yebi bango na monde na comédien bango de baza bato ba kotsaka baninga na monde mabe nga zala mingi na les référents Vincent Makela abakisa nga juste total ba comédien bango ka singa comédien wa zandoki comédien o azandoki comédien ce ko tala de bata monde zandoki mais bango o bakanga mana bango na bango na ba comédien ba yebite ada PD alinga ba bigisa ba longone ki PD akina ota pasteur mo boy mais pasteur wana mo senga ayebise ko tuzonga musala kitoko boy kotika ngote mais na église ba délivrer to moni ki a délivrer vraiment de corona tie ba maboko OK wakina bureau pasteur wana ba pasteur papa mama ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese mwami likola balingami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert Ndeko landaka yango Ndeko talaka yango na Vincent Makela Shalom mbote bandeko ya Ciel Vert TV ba mouré ya Ciel Vert TV na pesi bino vraiment merci longo nyana owe bozo sala kati na Ciel Vert TV tozo mona ndenge bola sa bolingo na biso na bolingo na bino entre na biso tozo tsebe émission tozo mona bozo partager boza ko aimer bozo sala makama bien mais ceux qui ont taillé émission au moni oza na suggestion ça oza likamba koloba ba numéro na biso ezana soko bengi okoyamba musala nzambe les référents Vincent Makela ako aider on a ba besoin na yo na makambo surtout oza komi tungisama soki obengi ba numéro na la poste téléviseur okoyamba ye moko pasteur Vincent Makela sans oublier na bosanité les référents Vincent Makela DGAC Oliver TV surtout les 565 na ndako na bino na grâce na ye yene mtapesi biso opportunité ya koleka Kati na Ciel Vert TV nzamba pambola ye sans oublier Maman Bénédicte voilà ça vraiment œuvre d'art ya les référents Vincent Makela na PCM merci beaucoup sans oublier Josué Liwanda surtout les 565 na banda on a bien na grâce na ya na des Olivier na wana frère Caleb na José Makela bangonde bazobenda biso image nazanga moko tende na tolobaka tozana confrère na ngai pasteur Flamme d'Angola na repesa mbote pe tozonga na sabino sujet to lobela lelo mbote pasteur Flamme. Bonjour l'évangéliste
Cédric Kemakela, l'homme valable. Ah, merci beaucoup, Pasteur Flamme d'Angola. Vraiment, de répondre à l'invitation. Tout ça, l'analyse, tout ça, si j'ai mis ça, tout le bélalelo. Il y a les bosses par rapport, il y a tout le monde, comédien. Bazo Koufa toujours, Bazo Koufa, Patrick Chefessa Makela, à l'écart, si je ne me trompe pas, ça fait déjà 6 ans, 5 ans, à l'écart, le bail qui est comédien, Koufa, Landana. Alors, écoute, ceux qui commettent des personnes, mais un nombre, il y a personne qui baleki. Mais tu continues toujours tout le monde à l'élo, Delta Force à Koufi. Tu as le sujet par rapport à la force du progrès. Marabaou ça na mboka toujours il battait mboka ndenge tambola. Président qui est na bela qui même comme belé tu le bela ngona. Tout ça la analyse na Pasteur Flamme d'Angola vraiment beaucoup à édifier. Pasteur Flamme d'Angola. Oui. Na CP mingi to le canon lelo tout le monde ba na nzambe ba na biso. Tout le monde ko mingi ozana ba comédien. Ah, pe na chaîne na biso CLV TV le carana ba comédien ça na ba émission vraiment approche na bango par rapport au maramozo le kamu pepezo le kana na monde na ba comédien de ba kufa pour na yo nos na bango ba lo bangani bango. OK, merci pour la question. Et ça ba analyse kaka ndenge na ibandeli mosala nzamba lo ba to sala toujours ba analyse donc vraiment c'est la tristesse de Eza Penza Mawa parce que je crois, si je ne me trompe pas, en 2019, na salaka émission moko boina patriarche Vincent Makela et salaka batan oyoyo artiste Chico Pulula Kufaka. Tout salaka vraiment mission comme rana ba vie belé. Patriarche Vincent Makela lobaka boui. Quand on a posé question l'émission on a alobaka bo alobi nzamba la kisinga ke ba comédien après ça ka délai. Après ça ka délai ke nzamba la kisinga ke 10 comédiens ba kufa ba rolandana. Ndaku na émission na meka hotel melango na meka hotel melango abaki ke totala ce nzambe alobi na ngobe nzambe alobi na ngai te sibitima na ba date oyo ya pesa ki to mona ki vraiment ba koka ki 10 pe ba leka ki au-delà ya 10 vraiment à la seconde émission tant on a yambi patriarche Vincent Makela na bisenga bi mais prophétie oyo pesa ki contenir ba artiste comédien. Mais tout le monde va couper un nombre peut pas dépasser peut pas tout combattre dans recouffa et ça dit à quoi patriarche Vincent Makela après ça qui banini ba opinion ou azala qui nango ba idée après ça na bi que ba artiste comédien ba zo kufa mingi pour ba zo kota na ba loge ba zo kota na ba makambo belé o nzamba o sepela na yango te parce que le ba showbiz e koti na nini na artiste comédien qui lesbianisme donc ba makambo belé et koti na monde wana patriarche Vincent Makela ba makambo lelo to moni et salama aloba ki yango déjà 4 ans avant aloba ki même 10 ans na lobi wana e ko kende kaka po apesa ki ba nini ba injonction na ya ba apesa ki ba idée ayebi se bango se boningi hémorragie oyo e katana apesa ki ba nini ba point bo sala boye bo songisa boye botika ko kende na banzambe ya bapaya bo yamba Yesu na vie na bino kola mokonzi pe mobikisi botika bandako banganga bo ko wumela l'homme valable. Merci beaucoup Pasteur Flamme d'Angola pour la idée de PC ndenge au sali analyse non lobby par rapport ndenge bo ya marape patriarche Vincent Makela pesa rapé prophétie mo pour na bango makambango zo na Pasteur Flamme pour na analyse na osala etake mwana nzambe etake pe musala nzambe etake pe congolais na mona ba artiste na biso comédien babunga même sujet na bango ya saela toza na Congo wa toyebi ba artiste comédien o bazalaka to tozalaka bana métier toyebaka ba papa le rôle à Doudou Ngafora toyebaka ba papa le rôle à Kwedi toyebaka ba papa le rôle à ba Magobo toyebaka oui toyebaka ba papa wana comment bano sala musala bango ya ki comédien bano sala musala ki comédien ko édifier batu bano sala musala pona ko éduquer mas ça fait qu'on se respecter oui mais oyo lelo ba comédien na biso ya génération na biso oyo to mona lelo ba bungi idée to sujet ya monde na bango ya ki comédien ba bunga yango lelo comédien akomi ko se akomi mona akomi la musicien porte-parole ya un musicien oui toyebi ba comédien différence ezalaka na ba musicien ba tumo ba lingi ba polémique ba lingi ba bilo mo ba banga ba bilo mo to no mona oh et banda kala mais ba comédien ba koti vraiment na o mona comédien le to biso to ba comédien ba tamaboke so ali kana TV forcément moi makala lelo nginde to no mona bande comme ça banota
tout le monde va jouer sur un autre boulangano comédien zara bongo grand prêtre Mangoko. C'est ça. OK. Mais les comédiens comment na so aleki na TV akomona yé akomina plus que JB. OK. En tout cas, on peut son rôle moins incarné, rôle moins peut-être la personnalité à papa, mais balingi sur ça la yangote. Au moins la comédie côté nanzela, au moins la bablo bazo ça la babungi nzela, yango moni liwe koti ba comédien, ba comme na monde showbiz. Ba comédie ba ona bango, ba ona kolingana, ba ona bango, oh mona wa lingaki artiste kingani, artiste o lingaki abimaki na acteur moko. Boy ba koma kolingana mabe koti. Lelo ba comédie ba ona banga même kolia na isika moko. Toyebi makambo les kaka ba poison ekotaka na monde la comédie, ba poison ekotaki yango zo continue base oyo patriarche je vais ça makela abetela bango c'était likambo yango la mais ba yokaki yango parce que be miso bosala ki wana to kota yango même na page na bango. To côté na ba page na bango comment balanda yango mais ba changer na bango te ti omoni liwe zo landana na monde de la comédie par rapport baza mato imangongi ba bungi nzela na obetaka c'était bazonga na nzela na bango to na sujet na bango te ba comédien pona ko teya pona ko édifier ba to ba bongo la pe mitema ba comédien mingi ba bongo la mitema te. Voilà analyse na ngamuke na ngai to poto zo ko ba toujours passer. Voilà, merci évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Nazo pesa na mes condoléances Ciel Ouvert TV et Longona patriarche Vincent Makela DG ya chaîne tozo pesa mes condoléances na famille ya Delta Force parce que to bungisi élément moko ya makasi na mboka na biso vraiment eza mawe eza pasi parce que Delta Force aza n'importe qui te parce que azalaki acteur oyo azalaki complet abandé ko jouer parce que même sur otali na makambo etali ba polémique o Delta Force asalaki boye aloba ki boye atonga ki boye Delta Force azalaki vraiment na babiloko wana te vraiment azalaki un artiste comédien bien assise afandaki pendant na musala na yepe abandé ko jouer partout pour nazo se souvenir serimo tozangine na Luanda to tambola na ye na rolo ba pe makamunyo to salanga na yete vraiment c'est un homme bien un homme humble donc et ça biso passi comme ba source d'information parce que to bengaki lobby tant na moni ba publication na ye na des plateformes na bi oh ça devient sérieux na bengaki comédien moko na bengaki vidéo pesinga message après na ko benga président Ali même on a une vidéo pesinga yango na pe président Ali pa pesinga alors mais comme c'est biso parce que azaki na tournage après tournage azonga ki na pendaku malamu mais après ayo ko sala malaise donc malaise on ande et mimaki na liwa na bi que pendant tout au long ya ba émission précédente o ko ya bon mona to kopesa bino pena ba source vraiment exacte parce que information auto soit qui pas ya ba collègue na ye nde eza yango wana vraiment RDC mobimba na ba diaspora boye ba keto bungisi élément moko ozaki makasi na art ya comédie donc c'est un peu ça l'homme valable. Merci beaucoup pasteur Flam nga pe na pesi ba mes condoléances na famille biologique na ye eza ya pasteur Eva Buka azape musala nzambe munene pasteur Eva Buka papa Delta Force azali moko ya baleki ne la famille na pesi vraiment mes condoléances na famille mobimba vraiment nzambe wa lendi sara pa bondi sara mitema ya bato aboni ça peut mitema na bango. Merci beaucoup pasteur Flam mais toujours continuer toujours na ba analyse na biso oyo ya ba comédien ba artiste et comédien vraiment yo zalaka na bango mingi question na ngana tuna etake to ça ba analyse ozala na bango mingi tango okutoya bango okutana na mobela ba tanga ba matanga pe na tanga ba makambo belé pour nande ba kufa mingi bango moko ba comédien ba pensarani ba lobarani. Bon, merci pour la ligne exacte question, mais tout ça va analyse. Donc, tant qu'on a écouté na mingi na ba comédien, parce que ba comédien baza deux catégories. Et ça na ba comédien monsieur oyo vraiment baza pena convertir. Donc au moins pena que a bongo na mutema, au moins pena que na makamba ba bêtise net ba défend Delta Force. O tika la remone na ba bêtise ti. On a ba polémique o afinga ki o akenda ko tonga Delta Force azaki na babiloko wana te. C'est pour ça na solo ba comédien baza na deux catégories. Et ça na bato baza converti na non converti. La plupart ya ba comédien sur moni hémorragie oyo ça continue toujours parce que patriarche Vincent Makela ayebisaki bango. Alors bise bolingi hémorragie oyo ekatana même de la foi.
évangéliste Jean-Paul Mayata, ah Moutounanga, évangéliste Jean-Paul Mayata, Moutounanga que j'ai sali à passer, na roya na bureau, oyebika ma solo to solo là, na oleka na bureau. Donc aloba nini, aloba ngo clair après patriarche Vincent Makela ko pesa message wana o nzamba yebisaki to monaka pe évangéliste de la foi. Alekaka aloba kaka même chose au patriarche Vincent Makela aloba. Aloba que hémorragie oyo ceux qui ont continué parce que ba comédien bolingi ko sambela te, bolingi ko bongwana te. Kokende église est synonyme au bongo la mutema te. O koza lokenda na église mais oza mupagano. Donc problème ezali na ko senga na ba comédien nyonso o bolanda biso sikoyo. Tozo juger te mais tozo loba. Nzambe aza source ya makambo nyonso. Bongola mutema na yo parce que ton ndimaki te ke Delta Force a kotika biso lelo parce que a kofina nzoto na makasi ton ndimaki te ko kotika biso lelo mais ezalika pas malaise a keimba la moko donc ezotalisa ke yo pe o yo tikali ndenge muninga ke yo pe o ko kende milengela bongola mutema na yo sambela tika ba via ba polémique tika showbiz tika ki lesbianisme eza nango na litomba te ekomema yo na lifelo tozala ba numéro ya patriarche Vincent Makela ezali wana benga ye yaka lokola Nicodème ndengaki koluka Yesu oye na yo en cachette en privé oye koluka Yesu bengi po bamsu bazalaka soko bengi amona ke sena ye pa patriarche ba moninga ba oyeba ke yake pa patriarche Vincent Makela non même kamanza ba lokela ngo sonite zalaka lokola Nicodème oye même na pourquoi okute na patriarche o expliquer que tale loko boye na kokwa tika te na ye pona nzambe na yo asunganga na tika yango ezala facile. Oui eza bongo passer flamme eza bongo ba ndeko mingi pe bato babebisa bongo eza baninga. Oui. Ba comédien mingi na yebi bango na monde comédien bango nde baza bato bakotsaka baninga na monde mabe. Susu mutu musu azali na nzela azali na voie okende makamba malamu kozala na ye akomolanda ya bebisi bato. Pona mona nga zala mingi na le révérend Vincent Makela abakisa nga juste total ba comédien ba nga singa comédien wa zandoki comédien o azandoki comédien ce ko tala de bata mona zandoki mais bango o bakanga mana bango wana bango na ba comédien ba yebite ba mona ka muninga mingi bazo ko mvuter bato ba comédien belé o mona bango ba mvutaka baninga bango ba comédien ndongo lo bien na bazala lokola Nicodème baya atana ndenge ya kuku atana kuku même c'est pas un problème ko lukanzambe nzamba différent na mona patriarche Vincent Makela akamba ba comédien belé na mona batandama ba yaka ba vie de loin mais ba papa maman malio sombo no ya ta patriarche Vincent Makela to no mona ba comédien belé to no mona wa biso to ko na bien ya ba ping pong c'est ça ba ping pong ba oya papa Vincent aza ko encadrer bango ezape ba esuika ko na bango moté ba comédien mususu wa mona ke amoni aza zélé parce que ba kota ba église ba kenda wana ba bingisa ba pona peut-être mususu ki star na ba kenda osambela te pona mona même ndeko mo ba PPD akenda na église moko awa komone nani te to ngotanga kombo te bon na ngotanga kombo te to tanga kombo te kaka aza PD alinga ba bigisa ba longone ki PD akenda ta pasteur mo boye mais pasteur wana mo senga ayebise ko zonga musala kitoko boye ko tika ngote mais na église ba délivrer tout le monde qui a délivré vraiment des corona tu sais maboko OK wakina bureau pasteur wana ba pasteur papa maman amo senga PD wana ba sanga na nzoto tout le monde ndeko corona yaka même ko ta patriarche Vincent Makela ayaka ayeko témoigner ta patriarche sambela pona ya benga na molimo wana eza pe bandeko mosusu omoni ke olingi oluka basala nzambe ba numéro yango wana kobuka na te benga kolinga te comme trop tard soki na yo kana bandeko ba oloba na TV mais na komi boyete. Merci beaucoup et tous vraiment toujours dans analyse par rapport à ba comédien ba sala mabe tout le monde ba comédien ba comme ba groupe ba musicien ba comédien ba ba bureau ba porte-parole porte-parole ya musicien kingani donc musicien au sera ko beta na bolimbisi musicien au sera ke ko beta na poto azana ba comédien na ye o bazaka pembe na ye o baza pour ya ke na bango c'est pe musicien tel o akei azana ba comédien na ye mais na tango akala série mama sumu de Brende ya ba papa Kwedi
ba alinga ba biloko ezalaki te ba lombo bazalaki bazo bangana oui comédien zo respecter musicien pas respecter comédien par rapport ya misala baza ba artiste mais baza ba keseni baza na makambo ça la mort ba département keseni oui bon mais baza ko édifier ba côté ya ko enseigner batu mais na ndenge mususu baza ko enseigner batu ko éduquer batu na loyembo baza ko éduquer batu na na ki comédien ça la na batu baza édifier mais l'autre zo mona mutu wa artiste comme pe na ba bureau na ba porte-parole bami ko lobele ko bebeki ba mo bunda famille soki famille bota famille ba artiste ba comédien ba na bango ba komi ko yoka na te komi ka ba mo te ba polémique izaka na monde ya musique et continue comédie ba tika yango bazonga batala ba mama li parti nde bazala osala ba mama bolingo ba mama mabele bazaka pe ba artiste mo ba yebana bazaka na ba star po sera na tout fait zala chaîne moko pe succès bazaki nango eza succès o bango bazala nango te sera la etn zala moko biso no so obligé o kito mato otala théâtre wana. Il y a un groupe ni Salongo et ça Salongo oui groupe Salongo au talent mais lelo ba plateforme ko belé faut que tu bolunge ko mama kasi po ba balanda bino be bozo beba ya mo li bokufa po liwezo abinote botika bozonga na nzela ya solo. Merci beaucoup pasteur Flamme totena nous close non totena close na analyse wana to le belaka était que to zabe ba nationaliste to mo na ndenge mboka etambola mboka etambola mabe passer Flamme d'Angola eta ki na tout non to ça analyse par rapport au président Fatia Koti na mboka o na deuxième mandat ndinga ba voter susu deuxième mandat na ye eta ko za pe mo na mboka analyse no o ça eta ki mo na mboka etambola ndenge nini moi qui me Koti nango par rapport à tout ça qui na premier mandat ya président nous zo mona c'est analyse non bon merci pour la parole parce que ton mata to kita nga nazala nga opposante Nazaka derrière président de la République. Mais le problème c'est ça nini. Sur le premier mandat n'engezalaki au moment que président Fati a travaillé avec beaucoup de difficultés. Ba projet ya malamu ezali. Mais mingi ezo se réaliser te pour nani parce que ba kal eza ebelé. Parce que pour diriger un pays de Kola, RDC, République démocratique du Congo, ce n'est pas une chose facile. Même quand ça y est, le comment présent, il y a beaucoup comme ça, mais comment présent, il y a RDC. À quelle comédie, mais à l'objet parce que diriger RDC, ce n'est pas une chose facile. Donc ça veut dire qu'il y a un deuxième mandat, bon, il faut que ça soit réaliste. Et ça n'a pas du logo, salami. Mais jusqu'à présent, bakal ezo za la kaka mingi surtout na bakuku dendo. Kuku dendo. Surtout na bakuku dendo parce que le pays. Mais oui, bakuku dendo parce que le pays ceux qui est dans la guerre. Pays ceux qui est dans la guerre en tout cas rien est locomote tambola na mboka. Mais malgré nzamba zo sungabiso kimia ezo za la quand même nzamba zo sungabiso quand même kimia ezala. Kimia za. Mais bon, c'est qui me dit tout ça émission. Net na Kinshasa a tout ça na Kimia bon olobani tout ça na Kimia. Ce Kimia ça la quitté même ngana rolongo na ndakute na ya même évangéliste c'est dire rolongo na ndakute o ya donc problème ezali eza ya bakal. Et sengela qui na deuxième mandat Totika président Fatil libre à travailler malamu à travailler na Kimia. Comme ça ba biloko mingi o asala quitté na premier mandat le roi bakal ezala qui a réalisé un peu dans deuxième mandat mais dans deuxième mandat au peu moi ba makambo ezali ba guerre ba makambo belé donc pas là. Merci beaucoup pasteur Flamme analyse le bakitoko mais nga analyse non ça la pour na mboka te que na nationaliste na pays musuté. OK. À part RDC pays na nga o bakoko na nga ba botanga mutolo na nga bakunda yango na RDC. À part RDC na pays musuté na ko kinde refiko ki ma ezate. Tous les ba famille a ba koko baza ba maman baza ba papa baza ba connaissance baza to linga toujours mboka ezala malamu on a le ba na sens ni passer Flamme mboka etambola ngo tous les biso na ba guerre ezala ba est mais na RDC na Kinshasa na capitale biso tous na yo guerre vraiment ezate mais tout le monde a déjà na ba kuna de na ba côté ya ba plateau de bateke tout le monde na ba mobondo bazo tungisa biso kuna mais mamu to lobela awa sur le plan politique na biso ezala maladie politique na biso etake oto mona na mboka ezana ba maladies makasi ezana na ba fight ba faute moko ezana politique oyo tozoyeba te po to sambelaki
gouvernement ebimi c'est une analyse nanga gouvernement ebimi to sambela ki ba bimisa gouverneur de la ville ba bimisi bango na ba province nyos ba gouverneur de la ville pe ba bimisi ba gouvernement na bango ya provincial mais parce que flamme les choses graves problème et toza nango na mboka ezo qui est toujours pire la souffrance population eza kolela population ezo souffrir makambo ezo yebana te mais tout le monde a bango moko bayimboka ba politicien tout le monde a ça l'effort pour la population mais ça l'effort bazo bunda bazo tomboka pona ba pouvoir na bango o mboka ni ba population bazo lela mais bino ba président mboka to ba to bo diriger biso bozo se soucier toujours ba kondi est-ce que vraiment passer flamme vraiment c'est une analyse yo ndongo zo mona ndongo vivre na famille na yo mboka za nango bien par rapport ninga na lobeli. Bon, merci pour la question. Ce qui lelo patriarche Vincent Makela ou bien apôtre Idi Amin Azolanda Biso char dédié. Ce que lobby évangéliste Cédric Makela n'a pas sur département de jeunesse. Pasteur Flamme n'a pas sur département il y a intercession. Mais il faut y avoir que ma pessimisme charge au biso photo assumer responsabilité wana. Mais au monde il est temps au gouvernement bimi. Tant gouvernement bimi président Fati a yebi déjà que ba ministre tel azen sikaboy ministre tel azen sikaboy. Et ça devoir il y a président il faut ailleurs Rolande la ministre sport que asali musala boy. Donc problème est la tant ba pesio responsabilité. Zala na mutema malamu ya kokumba responsabilité on a jusqu'au bout pe sala ngo malamu ceux qui ont pris responsabilité à jeunesse ou bien hydrocarbures ou bien gérer famille ceux qui ont sala ngo na lolenge te o basala kango yo sala ngo na lolenge yo sala yeba ke oza mosali mabe pe yeba ke ozwi déjà les fouti na yo ndenge bible zoloba ezana basali mabe bazwa déjà les fouti na bango parce que ceux qui ont sala malamu Nzamba osepela population osepela pour nzamba osepela c'est qui population peut osepela contenu na musala oyo osala mais ceux qui oyo osala wana na place ba pesi yo obikete na bumi bongisa ngamoko na bongisa famille na ngai na sala n'importe quoi yebango ke la justice de Dieu yana oyo bino chasel mbemba justice a mukili oui ezali nango mais ya nzambe eza plus que justice a mukili. Donc c'est ça on a le rekoloba yango wana. Donc c'est pas pesio musala sala yango na mutema mobimba zala na bolingo ya population. Mais si vous avez na bolingo ya population te la justice de Dieu yana. Vraiment, et ça vraiment bongo to ke ne vers na suka mais to kata to ke na suka te to si c'est mission ça que total image après to zonga to ça la analyse sur yango. Pour mona ke mboka na biso ndenge tambola même nzamba okamwa. Je suis Luanda, côté Sabiso na Tolanda image à Boto Zonga. Ok, parce que flamme, au monde image, force du progrès. Par contre, il a parlé du peuple, il a parlé du peuple, il a voté la loi, il a mis canal, surtout constitution, il a vendu dans parler du peuple. Mais tout le monde, ceux qui force du progrès, par contre, il a quatre sikuna, bazo papa milangi, bazo salaboy. Vraiment analyse dans la salle, on a mon image, et les cas qui mardi, et ça il y a un souci ma casse. Et ça, il y a un souci parce que dans ça, on a analyse, on a raisonné. Force du progrès, ils ont le rôle, ils ont la poste, ils ont force du progrès, tu es bon, par exemple, militant à IDPS. Mais au cas moi, on va IDPS au monde, tu es bien, tu es par IDPS, mais tout le monde va me souvoir ça, mais ça va, tout le monde va question, vous avez tout ça va combattre dans IDPS. Mais tout le monde a parti au pouvoir, et Kabani deux partis. Tout le monde a un père, tant au Mobutu. Tout ce que le monde a mamboté, un père Zalaki toujours uni, un père Bazaki uni, parti mon corps. Tout le monde a perdu. Tout le monde a pouvoir, jamais tu connais le monde a perdu Kabani. Mouta perdu to Kimbuta na remove Bayo Kanate, tout ce que le monde a monté.
mais tout le monde na UDPS awa union sacrée awa pasteur Flamme vraiment et ça la passe n'habite analyse pour notre mambo wana au ça la nini. Bon, merci pour la parole. Ce qu'on dit kaka patriarche Etienne Tshisekedi Wamulumba, notre patriarche. Son taliga forme na ye oyazalaki. Au moni ba dérapage mingi zo salama lelo. Na IDP ce qui Etienne azalaki peut-être ngé salamate. Notre patriarche. Ah, ngako la pédé non, a comment que déjà mukolo mais nzamba pesa ki ye makasi parce que babiloko mususu yanga ba na hôtel Melango. Ngana on peut cet exemple. Au moni mutu déjà po alongwa na ndaku na ye. Akende na ndako oyo ya libota parce que parler du peuple. Donc na linga li ko loba nini ndako ya libota. Alléluia. Ah, bon comprendre kaka. D'abord comprendre qu'on est des hommes de Dieu. Donc, tu peux dire Alléluia. Héritier Kassongo, Olobi Kakamene, si Kayo Sali. Donc, ça veut dire que ce qui m'a longué dans Ndaku na ye, ate Nandaku Oyo Ezo Yamba Mabota. Et si ka administration ya mboke fandi mutona ka jie loko abandi ko panza ba vitre. Est-ce que mutona bo pese bino bo pese nga réponse. Azali na éducation ba na éducation te. Ngana ko bati mais bino bo pese réponse. C'est un bango pasteur Flamme ba moni ki ba sa ba bundela mboka. Ndenge to moni bango na bango on les apporte force du programme baza ba to IDPS. Mais tout le monde qui est président, choix n'a pas qui pour la montée de la présidence à Sénat, à Fota qui Samoloko dans la présidence à Sénat. Mais bango mo bataille de PS. Balbi que non, photo luka mutune à IDPS pour Samoloko na mutaille IDPS. Baza batu ba lien à IDPS. Parce que bango bataille IDPS balbi que non, faut président Aouta, président Sénat Aouta na IDPS, yo moni force du progrès. Bango na bango bataille ni secret bazo potana. Est-ce que analyse nous mon a bilo bon passer Flamme. Et ça normal vraiment na mboko to qui ne va. OK, merci l'homme valable. Tant ba bengi président Fati, il est le garant de la République démocratique du Congo. Président Aza garant, Aza lei, Aza numéro 1 dans la République démocratique du Congo. Ce qui a pesi, ceux qui a sali sélection ou bien a pesi proposition ou bien a proposé que botsa mutu tel na esika wana mutu ni a roté de Melango. Mais ceux qui vont côté le Melango mais heureux zalate ke boye bo panza ba vitre bongo no ezalakate parce que RDC tozana ba makambo belé tozana besoin nango ekende liboso mais bino ce temps boye bo pandi et puis c'est quelle image là ya moi ezo matin est-ce que bande ko force du progrès bazu déjà les canisi ya kotambola pona dollar transport ya wana to utingana o tu futa transport pour ya awati au moins souffrance mo na nzela pour ya ti awa est-ce que bato a force du progrès ba mataka même ba mitukati baro tomboka teke ba tomboki ba force ba bimisi na pays du peuple wana so ba lingaka mboka force ba bimisi na pays du peuple ba bimisa ko pour na un sou pour na transport ba bimi kanga mi un sou pour transport kita un sou pour na dollar kita mais tout mona pour na marambu peut-être ba PC ba msu mingi mona ba force du programme ba za ba privé na bango un sou moi $10 mo moi $5 pourtant ba to na ba zo pouvoir ba to na ba force du programme ba bunda wana ba mona na kutu te taba matina na mutuka ba kenda vitesse ba sirene na mutu wana force du programme a royauté pour ça da pembeni mais pour na mutu moko talande ba osala vraiment passer Flamme to comme vraiment na suka par rapport à émission moi ba ça épisode de la chaîne ni vraiment émission comme na suka moi muki analyse to ngato lo bayango wana pour na mamboele kana mboka pe pour na mamboele kana ba comédien na biso vraiment nzamba pambola o passer Flamme o sala synthèse to pe ça pe ba dédicace non pour na to clôture. OK, nazolo baka bowe. Force du progrès. Boza ba imboka. Oyebi soki boza vraiment na bolingo ya mboka na biso bokosa le loko bosala ewana te. Totika ba biloko wana. Toza na ka mboka Congo boyebi ba makambo oyo ezoleka na mboka na biso. Biso na biso lisusu tokomi ko bundana. Parce que ba paya bazo ko bundisa biso. Siko biso na biso esenge toza na bomoko. Parce que ndenge boyaki ko sa désert ona eza lokwa bo pesa action na mungu na sa nini abeta maboko akota eza conseil na zo pesa bine tant que pasteur botika babiloko wana bo répéter sur eloko wana te ezaki eloko moko ya mabepe ya soni
nazo pesa kaka ba dédicace na ngai nazo rappeler kaka na ba imboka fondation Ekumbi eza wana et pesa ba visa Schengen na un mois ozwi yango et pesa visa États-Unis ya Canada ya Norvège pe ya Afrique du Sud fondation Ekumbi nzambe amona bino soko lingo contacter bango obengi ka ngai na plus 243 98 18 22 616 au Bengingai na repese ba précision sur la fondation Ekumbi na pesi mbote na maître Julio Consolata, maître Daniel Tumba, maître Idi Amin Linzo Kimbombo Char dédié, mon avocat Cambès na pesi mbote na Josélie Mapoata, Tonton Mapoata, Bensol Mapoata, José Mapoata, na pesi mbote na Mona Bière, Mayamoto, Mobali ya Mama Tita na Paris, na pesi mbote na Madame Tatou, Héritier Kassongo, na pesi mbote na mon bébé que j'aime beaucoup, le bébé Miradi, les bébés de Papa Flamme, na pesi mbote na Bananion sur la vallée de Bereka, Patriarche, Vincent Makela, Oazali DG à Ciel Ouvert TV, et sans oublier Moulonga Ninaye, Mama Bénédicte Makela, Nzamba Pambolaye, na pesi mbote na Barbara Kanambe, Wanazali Motema ya Josué Liwanda, et sans oublier la sœur divine Losambo. La sœur divine Losambo, Wanazali Motema ya évangéliste, Cédric Makela, l'homme valable. Ah, Bozolo Bamingi, j'ai sali mon cœur flageau, que j'ai sali à passant. Na Pesimbote na Nathalie Misenga na Paris, Frida Kapala là toujours na Paris, et sans oublier Bananion Soya, les Rochers Sali. Pe séminaire est d'ici là, pour le bilan à la prochaine émission. Merci beaucoup, Pasteur Flamme. Il a montré ma chaîne à Bambote, vraiment aux motos, bani makasi. Mais on analyse n'a pas pour ceux qui s'est mouqué, nous rappeler à notre président de la République, Nenge Batbalobara, Papa Kobo Sanate, Papa Lobaki. Les peuples d'abord. Les peuples d'abord. Donc, on a vraiment, papa président de la République, vraiment, n'est-ce pas qui a été rebelle, mais nous avons fait grâce à Zongi en forme. Vraiment, nous avons fait sous ma casse. Nous avons fait sous ma casse. Nous diriger sous Mboka, les antivalets, tout, autour Zoyoka, autour Mona. Et l'on, vraiment, dans l'année qui est aussi médiatique, n'est-ce pas, qui est au top Congo, vraiment, c'était bien passé. C'est là qui vraiment, les cas bien, nous avons mazala qui naïe. Pe bandeko nyo surtout au balingara ko sala mabe na mboka botika na pesi conseil pa bandeko na biso à force du progrès batika babiloko oyo batika biloko basala pe ne pona avantage ya mboka basala te pona avantage ya mutu moko po mutu ngo lobi so ozu pouvoir yo kozala wana te prévane balekara leka mine ba TV o to sala musala te demandez yango depuis to bandaki to tazaka ba chômeur prévane yango wana bazo continuer toujours même à rythme to lobi so ya lela susu to engager biso te batika balanda vraiment procédure normale. Merci beaucoup na pesi pe merci Pasteur Flamme dès que tu temps vraiment à émission na pesi ba na nzambe nyo surtout bazo ki libaku ya na émission oyo depuis les bandés dans ti bakangi mutema bakomi kino na suka vraiment nzambe ya patriarche Chivesa Makela apambola yo place ozali na bi ke ozali sepela nzamba moni yo apambola yo bande konyo surtout oyo balingaka Ciel Vert TV bosunga Ciel Vert TV ba s'abonner ba partager mission bosunga Ciel Vert TV toza na difficulté mukie ba matériel toza na difficulté matériel to mo to sala ba émission oyo ba caméra oyo na ba biloko to sala oyo ba ordinateur uti musika surtout si c'est une mission muko na ngo aya zo yango tozo luwango na mbongo na mbongo ndeka be surtout c'est une mission to keneta patriarche Chivesa Makela tindi mbongo nde tozi ba biloko mpoto ya nango boye patriarche Chivesa Makela bimisaka mbongo to louer ba matériel to mo to sala o to na TV vraiment bato baza batamite malamu basunga misala ya nzambe Ciel Vert yango édifiera pe bino bolandaka ba prédication bolanda bozwaka ba makamwa bien na Ciel Vert TV bokanga mutema te na bike bandeko belé batebele baza na poto bana patriarche Chivesa Makela pe bandeko balingaka pe patriarche Chivesa Makela balingaka Ciel Vert TV pe balingaka pe biso balingaka nga évangéliste Cédric balingaka Mama Bénédicte balingaka Pasteur Flamme balingaka Josué Liwanda balingaka Jafé Mafita toze belé na Ciel Vert TV bobo sanate bosunga Ciel Vert TV na pesi merci beaucoup na banza mais surtout merci na patriarche Chivesa Makela o ya pesa biso opportunité ya koleka 565 na Ciel Vert TV na pesi merci pe sans oublier José Luanda imta bende so image o elongo na des Olivier Caleb na et José ba benda biso ba koli OK ba koli bana ba koli na image nzambe ma abrasa su mayele ba kola na mayele frère Béni frère Béni Makela na yebi azali wana na bosa ite famille Makela mobimba tout pour tous belé
Faye Makela. Belle-Fée Makela, Yamaï Makela, la prophétesse. Sephora Makela, donc délicieuse Makela. Tous les belés, mini bazape na bapoto, partout bazape belé Faye Makela mobimba, na tanga ba kombo na bisoté, bisoté Faye Makela na tanga ba kombo na bisoté. Na pesi bino merci. Nzambe aza toujours na biso toza toujours na se makolo ya musala Nzambe. Na bosanité et famille mususu mibale. Obosani père Conde de Paris, maman Bijou Conde de Paris. Ça va, famille Bereka pesa deuxième famille nanga la pesi bango mbote baza éparpillé sur na monde entier, famille Bereka partout, basala Nzambe. Ba ancien ba fidèle à Bereka na pesi bino merci boza toujours na écoute ya koyoka libanzambe à travers ya musala ya Nzambe. Merci beaucoup na pesi sœur Divine Osambo na Vaille de Bereka na pesi sous merci sans oublier Joëlla de retour ya flamme d'Angola vraiment to comme na souka Nzambe ya pambola biso à la prochaine émission bozala toujours édifier beau partager émission Nzambe pambola bino. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe mongani loboko na tata esemwami likola balingami na ye. Ciel ouvert